Baninga tangwe kokie Papi gene tolo de la vie Mokote kwensi kwen o tolo de la vie Awa balobi nini Papi gene tolo de la vie Veut dire tolo de la vie Tolo de la vie Topesi bino mbote bato nyonso oyo boza kolanda biso na nzela ya bilili oyo ezali laisser partir mon peuple tolobaki musala na biso ezali koinformer bino donc nous vous informer c'est notre souci majeur oyo tozaka nango ya liboso. Merci bongo na Washington les grands pays na Munich na bandaka na ye Alvaro Mwanza le prince de la paix Odrino Muzombo coiffeur en colo Tokuta na bongo chez Sims biso na route de Vienne Zika to solo laka na ba papi les rois cartes illimitées. Voilà. Équipe on a présenté à laisser partir mon peuple yangoyo, c'est-à-dire ba soda. Toloba qui sont un problème benga biso vraiment tous en a souci il y a changement dans mboka na biso. C'est-à-dire biso to ma changement na ndenge na biso. Je crois boza komona makambo laisser partir mon peuple za ko sala. Ezate pona tozo ba gloire mais tout ça lango pona batu parce que peuple congolais to kangama trop na ba makambo mike oye boma ba mabala batu nsu ba kota sa mabende na zoloba mais lelo yo grâce à laisser partir mon peuple ndé peut-être ta msusu batu nsu bazozwa moi bali parce que tozo ba coup de fil de partout. Message boni Kimia Papigen na kombo ya Nzambe na lola lelo ezali mokolo na poso toye pona kobeta sete pona tina na congolais ndenge lobi banyokwa mingi na maboko ya bangunza batamfumu bamandona babikudi autrement dit bana ya banganga oyo bazalaki na Kisasa bazangi bakilia baye na poto ko se réfugier pona konyokola bato biti na biso zali te congolais ya lobi bakokosa société akoyeba makomi mato ekofunga mabekai ekokweya oyo tozaki koloba yango wana. Ok, voilà, donc voilà un messager Nabosanaki parce qu'il y a un hymne national, Ngana Zalaka Mwana Ngaba. L'imbattable né. Ouais, Pepele, Papigene, Ngamona Ingasani, Pemona Nchangwa Gokola, et puis la bouche autorisée à tous les sportifs du monde. Moni ba sportif, Kalabata considéré encore la bâtiment Batangate, quantité mongo négligeable, bâtiment Basalamaka pour la moboulou, mais les lobes, maman, banda, on a tout un dag, bah c'est peli. Bah comprendre que les sportifs, pas cause en Moutou. Voilà. Chatos. Boni, ça va? Oui, que na koli pe na botami na kananga ne e grandi na kananga. Yango na zopesa bana chikapa nyonso mbote. Bino bana chikapa bana kamonya bana lupemba bana nyonso ya jiboko. Njino le batatu le mo sekuru seka ko bwana manyene wenu nye uchatu mbwenu juno kwila kangimba unokwila kunwela kabobo kanula jito chikondo nchikola. Voilà. Jito. Voilà. Avant to banda ndena zolo ba chaque fois laissez partir mon peuple. Soko lingi, soko raté Natolo de la vie, Luka Kakana Erotech TV. Donc, bon s'abonner et belé parce que les a deux chaînes Oyo, to l'accélérable laisser partir mon peuple. Nayango na lobby, coach José, Baby Sanzoto yo. Voilà, tato sabato banda nenge sala kaka, tokumi sankolo. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Tu es celui qui dit aimons et la chose arrive. Et tu es celui qui ordonne et la chose est là. Tu es celui qui appelle à l'invisible ce qui est visible. Nous te rendons grâce puisque tu t'appelles Dieu. Tu n'as pas été créé par un homme. Tu t'es créé toi-même. Puisque toute existence tire son origine en toi. Tu es sur ton trône assis dans ta gloire. Mais tu nous avais fait une promesse que tu es allé au ciel nous préparer une place et tu vas venir pour nous chercher. Et nous attendons ces jours-là, un jour grand et glorieux où la trompette sonnera. Ceux qui sont morts nous précéderont dans le ciel. Et nous les vivants, nous serons transformés en un seul instant. Nous serons dans la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, tu as tous fait ça programme, tous les gars.
programme tozali kolobela likambo oyo ya moto ya kufi na Congo Mama Olangi tozali kolobela ngo lelo parce que a assemblé dans sa vie kosalela Nzambe ba mosusu namoni ba groupe ebele sur les réseaux sociaux ba benge musala Nzambe ba benge héroïne ba rima makambo ebele parce que eza kutima ba humain ce qui mutu akufi akomaka mu centre mais selon Mbison a laissé partir mon peuple. Moi, Tchatumba, selon ma petite expérience sur la terre, je ne peux pas considérer Maman Olangi comme ayant servi Dieu. Puisque ceux qui m'ont dit toute la prédication de Maman Olangi n'a pas prêché Jésus. Mais les gens ne tirent pas l'attention dans l'exercice du ministère. Maman Olangi a prêché que la servitude. Servitude, elingi kolobanini. Elingi kolobake, un être humain assujetti par quelque chose qui le domine. C'est-à-dire autant la ganayo, mais vous avez dominé les locaux mokoboye. C'est tout ce qu'il a prêché. Mais et pourtant que nous qui avons prêché Jésus, que nous prêchons Jésus, nous savons que il a mis en spectacle toute autorité qui nous dominait en triomphant d'eux par sa croix. C'est-à-dire que nous avons prêché la croix et nous prêchons Jésus crucifié et ressuscité. Quand tu vas de Genèse à l'Apocalypse, tu ne trouverais jamais un terme appelé combat spirituel. Il n'y a jamais eu un combat spirituel. Nous avons prêché le combat de la foi. Voilà la grave différence. Mais Maman Olangi prêche combat spirituel. Oui, le monde est spirituel. Mais Jésus n'est pas seulement spirituel. Jésus a porté le corps. Il est venu nous sauver. Il a versé son sang. Le sang de Jésus-Christ n'était pas spirituel. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi. C'est ce que nous prêchons. Mais Maman Olangi n'a pas prêché ça. Mais comme il était dans des foules, je lance encore un appel dans le peuple congolais dans le monde entier. Maman Olangi Oshwe n'avait jamais prêché Jésus jusqu'à sa mort. J'interdis Bananzambe, parce qu'il disait sur la planète, Babeng est servante de Dieu. Il n'a jamais été servante de Dieu. Il n'a jamais servi Jésus. Naloba ki boye. Quand son défunt mari, le pauvre, a couché avant, Naloba ki ke Maman Olangi, so ki akobongo la monte mate, akola na mobali. Et l'ini kolobanini. Botani nazo pesi ko ba détail, parce que les gens ne comprennent pas. Toute personne qui a servi Dieu, à la fin de sa vie, il a une confession publique. Et je vous donne un exemple terre à terre. Mais il n'a pas servi Dieu. Mobutu. Avant sa mort, il a déclaré, après moi c'est le déluge. C'est-à-dire qu'il a laissé un message. Déluge est en Congo. Mais Bouye Bissanga, à la mort de Papa Olangi, il a laissé quel message? De son vivant, il n'a pas commis de péché. Quel est cet homme de Dieu qui était à ses chevet? Naminito etikana ki po kufa. Puisque atambola ki comme moto. Et puis ayeko tambola comme musala nzambe. C'est-à-dire qu'il a porté un fardeau ya bato. En bien ou en mal. Mutu aniko na kufa mkono ko fermeté. Il faut que mutu moko après sa biso lumière. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'avait rien dit. Pourquoi il n'avait rien dit? C'est lui qui l'avait servi à Kangake Moudoko. Yango ne pas qu'il fallait repentance. Et là, à Kofi Bakondi en Afrique du Sud. C'est là Moutou Oya serva qui n'a ya Kangi Mounoko. Mais il y a qui servant de Dieu à servir Moutouni. À servir la servitude. Il n'a pas servi Dieu. Il n'a pas servi Dieu. Papa Olangi n'a pas servi Dieu. Chatos, pardon. Nabibo, hein? Zéro, pardon. Qui est absolument malin.
pendant bamikolo nyo surtout 30 ans. Papa Olangi na maman Olangi ba exercer ministère na bango. Yo ko itsa batu que babande ko sela nzambe. Papa Olangi na maman Olangi ba serva Jésus té. C'est quoi ba milliers de personnes au bande ko landa bango do batu wana nyo surtout pe bazana bango na bato nyonso bazali na combat spirituel. Yo ka d'abord j'ai expliqué la différence. Bato nyonso bazali na combat spirituel, ce sont des candidats destinés à l'enfer. Pourquoi? Puisque papa Olangi yemo ka en enfer. Et puis maman Olangi yemo ko moubalé à la nimba d'enfer. Puisque ils étaient liés de leur vivant. Et puis ils devraient être liés de leur mort. Il y a un moment de maman Olangi a dit tout. Balongo la corps ya papa Olangi. Ce qui papa Olangi a koufa kanakin. Maman Olangi a lingaki a koufa 2 jours après. Mais le coup a koufa qui en Afrique du Sud. Il y a un moment de maman Olangi a tiré qui n'a pas mort. Mais maman Olangi a fait tout. Pour balongo les bembe. Tana ba kondi bembe. Premier jour, deuxième, troisième jour na Tongo, maman Olangi a koufa na 23 heures. 48 heures après. Puisque alliance, alliance c'est ce qui collie bango. Na bon moyen. Ba signa ki yango ke ba kukufa au même moment. Papa, tozana basana nzambe, basana Congo. Basana di nzambe tango molayi. Basi na bango ba kufi, mibali ba kufite. Donc batu nyonso oyo balandaka, oyo bazana na combat spirituel ba kota ba. Na zako do baboyi, mutu nyonso azali na combat spirituel, c'est un candidat potentiel pour l'enfer. Et ça coûte une unité, puisque c'est à partir de la doctrine de l'Église. C'est la confession de la foi. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez en qui? Puisque le chemin du ciel, c'est Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Puisque la Bible dit qu'il n'y avait plus de juste, pas même seul, tous avaient péché, ils avaient été privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque les temps de Dieu ont été accomplis, Dieu a envoyé un sauveur. Mais maman Olangi ba yeri biso mbate ya bayenge bene yango moni bakabori ba famille atadi yobo yarbi forma mobali na yo zoko sanga na ba démon. Moi je suis pas ndimi puisque moi je suis satambola kaboye azana poste ba yibisake mobali no azaka démon. Moi je suis ce que baby c'est que mobali asa démon amuno ko akubi na sécurité pas pour bien solo hein. Oui mobali na yo asa démon pensa ce qu'on te dit forme. Puisque en général, moi si je suis puisque la semence ya nyoka, bakosama na jardin d'Éden. Nyoka ya kosi mwasi. Semence yango ekoti. Yango moni bato bakosaka ba vrai jo bakosaka basi, akosaka tana basi 4. Puisque moi si je veux dire vérité à vous zoba. Il faut que recourir na passer na ye. Pour passer na ye bisaye que motora za zoba. Yango ni mama odanga kotelaki na nzela wana. Akaboni mabala, akaboni ba couple. Message principal de maman Olangi, ezaki adressé na ba foyer pour installer l'autorité du diable sur la terre. Bishop, l'église Kanakin était partout dans le monde. Voilà. L'église y a partout, il y a monde nyoswana et ezali ba centre il y a enfer. Ce sont des enfers sur la terre. Batu nyonso bazali et place nyonso basala confession ya maman Olangi. Pour nanine pour fabriquer les koulouna, pour fabriquer les chèques, pour fabriquer les bandits, il faut au bout de foyer. Il y a un combat spirituel. L'objectif principal de leur message, c'était destruction des foyers. Puisque ceux qui papa na maman, bakabouani, bana bazana chance mouké, il y a qu'à réussir. Voilà, je crois, Boyoki, Tokiromo Mané Maître Chouambon. Ouais. Maman Olangi na papa Olangi tant bazalaki na na bomoyi makambo wana ko lubama makambo wana ko lubama na kati mais ce que batu oyo soit disant ba bebisa mabala na bango asala boponi batango bango moko ba lobakati kaka biso batu so tam susu osambia no kunate okina no kunate tokomi ko lubama makambo wana poni batu wana bango moko nga penza na bimi nga penza boma libala na ngai nga penza kanga mama na ngandoki akanga tata na ngandoki oni bato na bango ba kaka bato so ba. Non mais d'abord mbote mina bato so dolanda biso surtout ba sportif et ça d'abord koloba nengo on d'abord une puissance une force muta ko za na force ko loba ngote nga na zo loba na ser na nga mona tata akima famille avant d'en limiter aboya mobali aboya famille batinyo so zo ndoki avant na limiter mais nazo ibate lero yo ndenge ba guide baza soutenir été so zonga famille to sala nini
siko yebisanga yo lingi na loba na soki ngai moko nazoloba no ser na ngai Yolande moi c'est kitoko musoyeli ya danger makima famille agena kovanda kuna vana limité siko na lobi siko kindoki yango oyo ya mamola ngai papola kindoki yango ya bango eza kindoki oyo c'est-à-dire eleki mokili mobimba tonde parce que siko soki bobika keno bango bazali bandoki donc c'est que nzamba zara na été mais kasi bosiko to sola bien bato azolanda biso biso bato nyonso wana bato nyonso balandaka CFMC combat spirituel ndo lo bien siko to lo bakeno baza c'est-à-dire église on les a presque dans le monde entier donc bato wana tout baza aveuglé mais c'est oui nazo so oui pourquoi maman na papa na bakufi liwa net ndenge mona Anania na Safira nde bakufa Alléluia. même liwa oyebi sora Anania na Safira na Bible bato ba olandanga ba yebi donc même liwa donc ozola que ça pour nasuka ya likamunde bo comprendre que bato yo basalaki na nzambe au nom de Jésus. omoni nazo pesa exemple moko musée edini abala akufa elo il y a 30 ans ou 40 ans maman na otokufa ka mikolo Alléluia. pona relation bazaki na alliance moko bazako sela nzambe ya solo mobala kei moi sinatikali 40 ans mabata otokufa kala mingi Alléluia. siko na ko pesa bazata plus de 3 ba guide na so akufa be na kisasa wana o batika batielo bazana bomba Bakela ni mpata bazali bangalasi bazali basi bakufa papa siko yebisa ngai omozala imete pour comprendre qu'il y a un problème bato même ki nzambe moko étranger na Congo et puis nga nazo regretter parce que batiki molimo na nzambe na bango na Congo mon papa na ko bimisa ngo za problème ba yebe na nzambe donc c'est que nzambe étranger kota na Congo par voie ya famille wana na minute papa yo kondi ya muta kima famille ko vanda quelque part papa ya boti obengi endoki maman ya boti abokola bino na pasi mamso do teka makala ba teka boy lelo po yo zui aucune église avec sur maman zandoki osundule ebela ba kota mabele lelo ndito solo na bazana sa mabele po na makamba église oyo maman wana papa na baloba na mutu soki ozobela prière makamba nini hôpital ezate papa na Afrique du Sud na boka minga nga pede mama kufi na boka minga na Kisasa na boka minga nga ka minga nga na se basambela ya ebe ta damu na bango soki baza ba occultiste so baza bata science soki ba ya yebi omoni siko so berere siko yo mutu ovandi na église parce que na biki ba bakoloba mwa mingi mais comme tozolo mutu soko akufi balobaka toujours malamu na ye balobaka toujours bien na ye mais le oyo atiki nde koko bomisa oyo asali Alléluia. les problèmes sont za yango parce que lelo yo papa partout dans le monde d'église on est allé et puis tu tires na première minute aux anangwa parce que ba famille ne beba qui va recomposer ngo leloté donc aux na première minute tikali monde entier ba na première wana o que ça première minute papi gene so botamina ya na yo abali yo bali to zaleki ça servitude ya ko balo beleki abali et ça likambute et ça likamantam ndame mutu ebi ninga pesa ya bala ebi pourquoi bango ba komisa ngo pomi yango loto zana papa makamo so zana ngo lelo to zana ngo na Congo lo bango ba ye nango balobaka ndoki ayeba kaka ndoki oui sikoyo bino boyeba ndeki mamola ngaza ndoki so bino ngoza mandoki boza ki ndoki Bible ebisa biso to koyeba bato na nyoso tout à travers leur œuvre mais œuvre ndeko la kisambino ke mutu oyo aza mutu ya nzambe to mutu ya nzambe papa obi ozoloba poza journaliste mais ngana lingaka yo poza na franc parler le quoi Jean Boudé makambo esalami na Congo na couple oyo soko za mutu oza na soko za na molimo te mais soko ka tali neta molimo tcha quelque part na misu tala ngo bien tu verras qu'il y a pas Dieu nzamba za na kati wana te OK messager Papigen maman la papa langi bazana misama be Bible lobi ete tokoyeba bango na misala na bango Satan a déguisé na ange de lumière balobi bien Apocalypse déjà que nous assis à côté avant na trône ya Nzambe mais bokoyeba bango na misala baza ko lobela banani les hommes spirituels et sengeli oya na makolo nkolo po oyeba bango baza ko saela nani balobi le seul Seigneur sauveur c'est Jésus-Christ de Nazareth celui qui est mort sur la croix pour la sauver multitude mais la base d'enseignement na bango ezali servitude enseignement na bango ezali la peur enseignement na bango ezali intimidation mais to boite famille nyonso bandoki bazali toute famille bandoki bazali na libumu moko kaye abotami abel abotami makamba bondoki e banda uta e bandela mokili kaye zalaki ndoki abel azaki ndoki te mais na libumu ya mama moko papa moko mama moko bazola kisake no famille nyonso vouloir ou pas y un sorcier nazolo bana ko beta sete
mais le bien te que non ndoki ya famille na kolia yo za na bonzambe akolia yo soki ozo ko bimana kati ya makolankolo parce que ndoki amonaka mwana na nzambe pe amonaka azalaka averti parce que nzambe alandaki Abraham na butu azo ko belaye kabwana na famille na yo bima na libota na opona kangola nyonso zoleka na butu ndenge ndoki amonaka ndenge nzambe amonaka basalaka copie ya makambo ya nzambe parce que makambo nyonso tu ya butu bani na nzambe c'est Dieu qui a créé les ténèbres et la lumière il connaît leur début et leur fin mais ba œuvre ya papa na mama oyo balobi Yesu tanga kufi lelo oyo tozolobela kombo na ye bayekoli bapanzanaki mpona kolakisa keno bazalaki mpenza na racine yaki fondement abimelaki bango alobi je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix napesi bino kimia na ngai mpe natikeli bino kimia bazwaki assurance ya kotelema bani kote ati lelo yango biso lelo tobimi tokoyeba bango na batémoignage na basigne eza kolobama et puis na mikolo koya le diable ne donne rien pour rien. Ce qui a sa paix, ça qui yo. Aujourd'hui, gloire, matériel, makamounyo sur tout ça. Tant qu'on a récupéré yo moko parce que quand on a bon mo ite fa zoyo pour ma solesi là. Mais ba o nyo so tikali ezali mo pepe milingalika ya likaya c'est-à-dire o ya kotikala ba ko profiter na ngote mais pas ces ali wapi. Na ba oyo nyonso tout bazalaki aveuglé spirituel ba kotaki na kata ba bâtiment ya mama olangi na papa olangi. Alors na moment oyo oya kozala sauver ezali mutu oya kobima na kati ya bâtiment wana abimi ake ko senga nzambe ko ne pas nzambe bikeno nazalaki na kati ya ignorance siko na moni misala ya nani na safire ko kisami et comme na tangu ya ngai siko na landa le vrai Dieu. Okay. Josué 24:15 moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Okay. Bon, papa, avant on kende, je vais revenir sur quelque chose. Comment savoir que mon taux ya koufi aza mutu nzambe? Puisque comme bembe, babengi est pauvre corps bebembe. Ezali à sa mort, bato nini bazoko ya ko visiter bembe. Nde signe yake monto ya kufi azaki joueur, azaki musicien, azalaki nani bakomona. Tala mama olangi na tata olangi tango bakufi, bato nini bayi. Surtout tango mukolo bazoko ndiko kunda tata olangi. Ezali gouvernement ya Kabila mobima mobilisé comme un seul homme biso ba homme charismatique et spirituel tozana ba nous faisons les études ya ba signe ya ba temps amen tango na telika kebembe na moni ba franc-maçon wana na moni ba rosicruciens wana ba sataniste ndi ba yi a majorité ko le bembe j'ai compris que message nini balancer pona mutu bango kufi tango mama olanga kufi tweet ya liboso ya Obé Minaku mais qui est Obé Minaku? Obé Minaku veut dire les grands sorciers ya autodestruction congolaise, c'est-à-dire que baza batu bavandi nuit et jour bazali koluka comment koboma Congo, comment kolekela Congo mabe, comment Congo elimwa batu wana ndi bayi kolela kopesa batute la bango ya remerciement ya condoléances ya liboso na mama olangi et puis c'est un message et puis na ke musika comment aussi savoir mutu nyonso ya munene ndenge wana soki basanela kinzambe bunzambe na bango il fallait bapesa ngo na mutu mais bango bapesi na mutu te mais batiki na famille. Est-ce que c'est quoi la différence? Oui. Bunzambe bapesaka mais bango bapesi te mais batiki. C'est pour batiki nini? Et c'est le batiki. Puisque même Yesu qui avait ses frères disciples choisis par lui-même, mais il a fait la promesse que quiconque croit. Est-ce que vous entendez? Il a fait la promesse que quiconque croit, mais il n'a pas laissé. Mais maman olangi na papa olangi bazu bunzambe na bango batiki libana. Ok, voilà. C'est-à-dire que Batouana et Zali Misala Modili. Nazali Kozongele le sous tata oza kota langai oza kota langai peut-être oza na lineti vie claire le langai oza mutumoko respectable. Bato baza na combat spirituel baza bato respectable ba colonel ba généraux ba homme d'affaires ba professeur d'université. Je m'adresse à vous. Papa et maman yeba que vous êtes des candidats potentiels pour l'enfer.
Puisque depuis l'existence, il y a tata olangi na mama olangi, botala ba parcours ya ba signe oye bilembo elandi bango. Et ça kaka bilembo ya kolele ya matanga ya kokabona ya kolota ene ya kokabona ya kosemer la mort. Et ça na mutu mon côté. Oh ya appelle cet témoin. Dala, nazongi de sous signe hein. Ah encore yes merci. Botala ke makambo ya nzambe te. Tala tango mama olangi na Shabani bakabandaki. Est-ce que vous avez signé maman dans cette église? Maman a dit que moi aussi, il y a mon bali na yo ya zaki ko bina na Shabani. A ti bango l'église devant caméra monde entier ça kolanda. Moi si lo ba parce que mon bali no na ndenge ni. Moi ça va ni ko beti histoire ndenge mon bali ba zoa ki ye. Est-ce que vous rendez? Est-ce que nous sommes fabriqués pour détruire moi na moi soir Shabani ke akufa puisque la bonne façon ya kuboma pasteur ba maka pasteur na mokina biloko bibale biloko bibale soko dingo boma pasteur nyonso des choses soko utiliser kaka moi na pasteur akufi arme ya liboso impidique bazar impidique pasteur pour obumaye impidique yo bana kitango balata kike chatumba impidique babominga mbala bako musika wani zeli arme iratakati pour ma pasteur pour ningo ma pasteur to ekaka ndenge to vandi ya boy to ji pasteur songolo pagana to vandi yao to tangi ke pasteur tel impidique c'est-à-dire que to sisi koloba na poko baji baba bakabuli ba chaise baji bakiti église ici bamona mutamtasio bamona na yaki bon deuxième chose pour ngo ma pasteur pasteur sorcier ce qui a utilisé ba arme mbarwana na zo pesi bino ba bilembote sorcellerie na impudicité et ça dit ba arme ni ba de ratakate wana soko lingi o ratete o zuka karmo wana o vanda ki l'église o libike bande ko ngai na lali na butu na loti pasteur mutakala na moni pasteur mutakala o sisika ko bande wana mutu asaku na bible o ya suku na chaise o muni mutakala yipe o libike ngai pe o papa yo papa ai singai pe na mona ke mutakala jambo wana za mutakala azan doki et si mais moi je pense bien stratégie na sana ki na moi simoko parce que na bali bamba lebele na ninga pour ba no na bali bamba lebele bande ko na ngai na bali trop alors na zaki na moi simoko na kata faiblesse na bino ebo marabino na kata faiblesse impudicité wana c'est ça il takate sikoyo moi si na zaki na ye aziki mutu akisangani kwa bomba nga bien ala muki na tongo abengi Pascal passer moko Pascal Kasongo azawa abije obi papa na lali lelo na loti chatumba na kaleso ya rouge chatumba ninga zawana azika na kaleso rouge wana soka lati asokola kangote metana monene wana soka toki mais kaleso rouge ngo sokola kangote so tu dis mes amis mais ça c'est la sorcellerie tango kaka dikamo mo bini na tongo église ici puisque moi si a chatumba balala kanena ndako muto biske chatumba ninga wana zaka na kaleso ya rouge ndoto mais siko il a lobby alala kana chatumba na mbeto siko chatumba zaka na kaleso ya rouge yende muto mona kango siko yo aboine ko ke difero na chatumba abibande ko nanga mubalo ngana zaka na pasteur azaka na kaleso ya rouge donc c'est que yo ba penser église et kofi wana kofi bitene nyano asali pona nini puisque yemoko asasala ke impudicité asala ke kobo puisque sikoyo moyen kukanga ye bien exacté sikoyo il fallait déjà asala avance pour tango ko bisake siko tango bande ko dingo o bibise likamoni ke bande nga e ko yo kanate puisque passer wana za passer na misala mabasa passer ndoki église na tongo na ye na kutimwa na ngamoko ya mwasi aza kotanga bible boy n'importe ngabe okutite pona ni abi papa kindoki oza nango photo boy matema ngai na kotema to so ya basibaki yo so mona obenga jacre azate obenga musicien azate obenga mutunyo sili mais moi si ni mutu alo basaka na kale so rouge siko il faut na tambola ka mutunyo so komi pemene na ça kale so rouge il faut mutunyo so kale so lati ce sont des armes qu'il faut pour détruire un pasteur ba pasteur yo so bayoki ba yebi ango pasteur ce que ba que sorcier église même sa propre femme ce qui kaka ata mutu alibanda adobi ka mwana moi si na ayoki même moi si na ye dans plupart des cas basa ba passer na batika ka bango. Ok, voilà. Tu as un moment. Tout le monde commence presque à souka. Tout le monde va répondre là. Une minute rapidement. Natanga wakala toyebi. Au moins na sani moka biloko ye. Bisani yo. Maman wana mtatinda. Maman voisine mo mtatinda. Maman Kale.
maman zolamba fufu etebi ba pesi mwana kene pas maman na pesa comme ça soki toniki si lobby to kozong c'est la maman ça je comprends siko bolingo to zaka na ngokala bolingo ne kufa donc c'est que eza à partir alléluia à partir de l'église et à partir ya mopepe ya réveil et puis plus ya combat spirituel to collaborer ozoko ko spinga na mona ngasani yo mona ngaba tozaki na bato biso mona baya muso auta mboka ye na quartier Vejan wana zaka ya na bino to komi ya quartier mobimba alléluia olia kana ye bomela kana ye Vejan banani oyo akomi ya bino nyoso abeta kabino aidika kabino et puis kutu soka tindi obaka ngolo to eno tina ndako mama bino asa yo na batina ke boy osali bien papa Jean mazande ko na bino te to kola zoko kene to longo a okeli pe bande ko na bino kuna sans problème oyo to komi ko éviter makamana poani que c'est servitude ko se effet ya ko se méfier na ndeko na yo kasi ngolo ebomi makamyo so ebomami yango na ozondi lelo ngona ko pona oyo ba tala sin na bango basambela awa na stin donc bango so azobima na camion ata moni bo uti église mo bo ken amemo na camion te pa beta dame na yo te est-ce que tu trouves ça normal wana bete makambo na zoloba na kena na kuna na stin na muto ngai la maman de 5 c'est mo pa lingaka lekaki na éviter so kena lukanini na ba découvrir na azo makofi kula pokula ba sambela bona ba obeta boy so ba wela na type mo si ba beta likofi boy et rater linge zonga na oh heureusement ba réflexe ya libana on na ko sambela ba beta na makofi sala mabele tango tozo bima ba moi si penaza na bana azo lekana passa aux la bis obi ko biso bena o mema ya boya lobi te pona bi ta dame na ote me camion za polele na bangi na moni kaza nzambe te te wana zalaki papa o moni makam d'abord résurrect o moni makam congolais azana mentalité moko nde ya koloka ko se ko mutase ko na bible ezaka lazare 3 jours après ba beya oyo wana ezaka mutu soka zaki awa to mona ngo yo mona te mutakoti koma awa banda tongo poko la muyo ba ressusciter très ba momo su congolais utilisant ba momo ko bizarre mutazaki na rekardia soka la muke lingolo ba a reprendre vie et lingolo ba teka comme ressusciter za muto asa kufi bena bokundi bobosani ya 4 eza pelo ngo ka pona ko lakisa ke non alors nzambe pona ko confondre la kivino ke yango te tozolo bani sikolelo akepe na ya solo et puis akei a lobby ata ité au mon église tozona point minime vembiye atike église pa nani petio nani pa nani Moïse mbiye Vesika tenda atike pa petio mususu nani Neema yepe ndenge za wana mundu petio asikali wana aibisi makama aibisi bango parce que ça la ndenge nini mato to comprendre to za na église ba papa na tellement que nako nzambe na bango bazana biloko basala pena ba cérémonie mama et papa yebi siko so ba bengi ba collaborateur ba sabon que non au monde to tango sa église o tie za na monde atie boy ta to fonctionne ka boy muta ko tika la ndima zate collaborateur mo ni ko simba ngote po ayebi yango ndenge bandelité mais mama ko initier mo na sabita les aboy za batato zate tika na ngo boy za na ko banga te boy biso mo kutu côté to ko zala to bando soutenir po za côté nzambe te to bando soutenir yo c'est ça l'église tika lelo voilà voilà messager bolingo ici là na Congo pardon tu es vraiment na 3 minutes pour tout ça bolingo ici là na Congo ezaka kapona ba réveil kaka toni église de sommeil oya na Congo oya ba mukuna ba kakenza ba mutombo après pevalongo après bima après ya bango bato basisa bolingo penza na kati ya Congo basilisa yango eza façon ya ko manipuler congolais façon ya ko yiba congolais façon ya ko boma ba congolais ba ya pona ko sela nzambe te ba ya pona ko sela satana alors satana asengaka makila satana asengaka betoile ya bato il faut ba sacrifier yango na région na uti koloba oui ba kufi ba kangi munoko ba ko dénoncer ko dévoiler secret na bango te batika yango na mwana bango si ba initier mwana bango ya mobali et kozala continuité ba ko continuer toujours eza na mandat ya nombre des années o ba ko saela ba kisi na bango mwana yebi que non après 30 ans ngai fona kufa apela pesa mwana na mwana ngai alors otokoloba kaka que non maman on a papa na bakufi total à 9 congolais sur 10 bato mingi baza kolela ba famille panzani ba famille ezali détruit pona bango et la kisi ba signe zo la sakeno baza ya nzambete na sala na copain na ngamo komoni masuki Jackie grande sœur na ye ya liboso azaka na Canada abeli assemble la église wana bazalaki ba oyo ba fondement pe ya église ya na maman on na kati ya Canada mais tant azo bela balbia ke na hôpitalité mbula mo mbava na ndako famille yebité tant komi grave passe ya mutema mutu akufi ne babengi famille babi non ne zali bo grande sœur na akufi mais babi ça fait longtemps pourquoi vous expliquer biso te ba grande sœur azo ko informer famille na bango te parce que bazo interdiction pas ya mama wana
Mais il est mort à l'hôpital. Alors, grande scène à Koufoua. Bamona et Bemet, à na Canada, avant n'est pas grande scène à Bangote, avant un hôtel, à mon ani ba neve ni ba nièce naïe. T'as pour na maman wana. A pour te dire que non, enseignement la Bangote qui pour na diviser pour mieux régner. Voilà, messager, moi 2 personnes Bambote parce que t'es avant que tu vas moi Bambote, n'a pas c'est là comme sauce. Maman wana aza côté ya ba masque de vieillesse, ba tu baza na ba lien ba mariage. Que ce qu'on badité aux ana masque de vieillesse, et aux ana ba démon, mais quand on a katanda konaye, ba ne ya kitoko ya basi, ki kitoko ba tangi ba classe. Quand oyo atike di eloko wana, ya moi je pense qu'il atike di mwana wana. Rachel. Ah ba kitoko. Mais azana basi ata 7, ata 6. Mais ata moko balité. Mais tada l'église wana monene zana monde. Moko kutu pona yeba lakela musicien moko mabebo ya biso ya congolais boy. Oh, même ba musicien bele soki na kotanga ba kombo bazana bila kila ba zo tambola ba musique zo tambola juste pour que ba lakela ba bima na bana mama wana. Bana mama wana. Ndengeza ba congolais ba yebi ba ngoti biso so yebi angoba. Soko so bimi na bana mama wana. Munoko kanga. Bana wana ba balite mais ba sikitoko. Voilà. Sikoyo moi sikitoko. Mutu yo sokuluka bana moi sikitoko mais ba za kitoko. Mais ba balite. Tokomi na suka pour lelo messager pardon tokomi na suka. Moi 2 personnes Bambote parce que kendara bon. Mbote na ba congolais baza kolanda biso bobima na ba bâtiment ya ba mama wana akei. Oui. Nous étions nyonso oyo lonami na Nzambete ekozala déraciner Nzamba déraciner yango. Bino oyo bozali kuna na kisasa partout na monde entier bokanga bisaka bino. Mbunda tikela bango, oui tapi osomba tika. Soki bouquet de fleurs somba tika bima bobi kisabongo na bino boke ko sambela na bandako na mosika to pesi mamambo yo ya Bordeaux mbote ko ba kozala toujours na makolankolo mama kitalatala lelo ezalaki eyenga ko beta sete zala toujours na makolankolo mère catch mère de 5 ministères bambote yangwana l'imbattable. Vraiment batunyo so balandi biso à travers émission na bi que monsieur ko beta bango libaku. Ba o baza na spiritualité ba comprendre biso niveau tozali parce que na minute oyo ba guide église baza soute message batiki za fort o epandi bato est-ce que totika la sou bongo pendant 10 ans ou bien mutura muta rejoindre des camps o akene ko bongisa déjà l'héros parce que bato a tekno le kamana baza soute boko bongisa na bino eli pona makamususu o etali mutakoza bakoza la mabe na makamyoso mais apena makamsu asala ki ya malamu mais plus mabe dominer de trop mbote mingi na masa na ngai Vianney Congolais à Brazzaville à solo va te laisser partir mon peuple na 9-1 na maman Lydie Vianney Ozolanda Congolais à Brazzaville à solo na maman Lydie na 9-1 na Grini en tout cas mbote belé pour na bino la maman de 5 Carmelia Christivie Mboma en tout cas merci mingi na batu so na biso à travers partout bozo benga na barisi wapi partout vraiment tozana bino bienvenue makanga la paix yo yebi beka pro de laisser les producteurs tikali bienvenue Kamba Apocalypse 22 bo kende ko bimisa bato na nyoso tu bazana balimete ba ke luka déjà misala nzambe na bango sa kufi tozali suna nzamba za suna na minute oyo et puis faut mon nzamba be tala bati ole batika Jésus qui salobi na tika église pas Pierre azana ndeko na yete ba kutera katalisanga mais bango bazo église pour mon ngetali kama mutu apesi mwana ye bon pour ne pesi batu msute Voilà, Tchatos on laissait partir mon peuple toujours bana nyoso laissait partir mon peuple ba si pe mi bari boté de man parce que les temps ezali ya que cycle ezaki à 30 ans il y a combat spirituel et kofi c'est supprimé alors bota la sous simate to gende liboso ezatra ya laisser partir mon peuple. Voilà, na pesi mbote pa ya Alice Iko hein na pesi mbote belé ozali mwana ya laisser partir mon peuple dimanche prochain toza bongo na Luxembourg na bossa na rentre et pas pasteur Ben. Voilà. Ouais. Donc dimanche prochain, laissez passer mon peuple. Équipe Oignon sur Bosa Komona, il y a Tolo Bella Vie, il y a laissez passer mon peuple, il y a Erotech TV, Tokozala na Luxembourg et pas il y a Pasteur Ben. Vraiment, Tozo lancé appel escamatunyo sur Oyo Bolanda Kabiso partout dans le monde. Ce qu'on a besoin de laisser passer mon peuple, il y a Tokoya. Parce que ils ont raté ça là awa ils ont raté tinda ba voice té au bengisi biso to bâtir ma solo kuna to tike lio mo ça laisser passer au peuple aux tinda biso ko to base voilà donc d'ici là portez-vous bien dans zoloba soko za na likambu ko hésiter té benga ka biso au bengi biso parce que to za poto luka solution dans 2 semaines on va frapper.
Citoyen Papi Gay. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? Tu as un bateau de ça. Tu as un bateau. Tu as un Benji, tu as un mère Aleki, tu as un Bisso de Diallo, tu as un Bélé. Bah ouais, ça va Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchinada, tu as un Bélé, bah Dachelo. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, on est bien, bah t'es quand même biloko africain. Dans ce mot il y a biloko africain, au Zuma il y a pépélé, na pripé il y a niakese. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut. Bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Bisso na Bisso chaque jour il y aura tana bakulu na Bisso. Soko yaka awate, mais c'est quoi la tarabisika voilà mon papa. Balobaka bamelaka kaka, baliaka kaka. Donc tosalaka kaka. Ah, olia bio. Nyonso ezali nzombo, pondu, ngai ngai. Mungusu, likapu. Nandagala. Ndagala. Soko lungo na Bisso na Bisso. Nantsafu vraiment. Lokolope ya sombo ezalaka awa. Donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na Bisso na Bisso. Bilengi to chez Sims Bisso na Bisso. Yoka bilengi. Ah, nous c'est ça. Mole ya kitoko, ngome na kitoko toujours Bisso na Bisso. Bisika Bisso, love bino tout. Ngai moko ndeko na bino Sims Francis Diamana Bisso na Bisso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na Bisso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans. Donc voilà. Donc awa toyebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato Bisso na Bisso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours Bisso na Bisso forever.